Calais, Mamie Rosa, Papi Texca moi, je suis Dilo Valentine Vava, c'est mon corps, Afrique Info avec Franck Semaï. Hanise, Yebisangai, Massa Mazali na teb na yo mwanango. Sakipe na koko kahi Kozo pongi Na yibi bako sona kampe bako bongi sama beboye Ha mon amour Nini ekosi yo Hobakela ngama ina makolo Nako kiti Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranoura, Franck Semaï. Il y a l'ingala facile, c'est qui? Honoré, j'ai fait, j'ai amis, ensemble. Bonsoir Paris, bonsoir monde entier, bonsoir de vrais de méga stars américaines perdus au Congo. Je vous salue là, vous êtes partout dans le monde. Je dis merci à vous tous, je dis merci à Malie de la caméra. Je suis dans la commune de la Gombe. Donc mon avant dit qu'on la pierre tombale m'envoie. Puis là, la tombe, il y a moi, papa Oyo. Grand frère Oyo, grand-père Oyo, un grand artiste musicien de la République démocratique du Congo, Kabasele Yampania, Pepe Kale, né à Kinshasa le 30 décembre 1951, non 1951, décédé le 28 novembre 1998, ça fait maintenant 19 ans. Nous t'oublierons jamais, repose en paix, Pepe Kale, l'artiste musicien Oyo. Boyebi asala mingi banzembo bele yaninga na sala nini zongisa kuzena poto to kumayo toza awa oyo atika biso liwa na ezaki passe lokola liwa ya papa Wemba eza liwa moko na eleka ki na facilité te liwa moko ya motema pasi mais to remarqué présence moko ezali awa ba mise ya kotanga ba mise ya moko mais on est là avec Maëlle, on va interviewer quelques gens. Oyo bazana biso na kati ya morgue. Pardon, excusez-moi, na kati ya cimetière de la Gombe. Est-ce que bakunda batu ebele? Pepe Kale, Yampania, Pepe Kale, paix à son nom. Il nous a quitté depuis, ça fait maintenant 19 ans. Toye, viens Jérémy Yoka, olingo tikala. Après 19 ans, comme à tournayo, on est là. On a vu la présence de Didier Abdoul. Oh, Azad DJ représentant Rabadi, presque ça. On a vu la présence de Veshaka Congo, pourquoi pas aussi Jérémy Yoka de Lungalafasi, et la femme, il y a Pepe Kale, Yampania, Oyakoufa, présent, il y a Monsieur Belé, présent, il y a Batu Ebele. Ça fait vraiment mal. Ba musicien Oyo, tu es sûr que moi, choqué, Zaki, Bangaba, Yalora, choqué, Zate. Ndeni Bakoya, on va interviewer, oh là là. On va interviewer quelques gens au Toza Awa par rapport il y a 19 ans de Pepe Kale, ou à Koufa trop jeune, liwa moro pays à brisque, liwa moro ye sengote, oyo abelate, liwa neza lokwa liwa mo ya papa Wemba. Lelo 19 ans, c'est comme si les gens viennent seulement tango mutu mbongweza. Et là, on s'est retrouvé ni artiste moni ni mon côté na katia cimetière de la Gombe. Paix à son âme, repose en paix. Nous t'oublierons jamais. Kabasele Yampania Pepe Kale. Après 18 ans, ça fait 10 ans maintenant. On a fait papa Wemba, maladie à gravité et l'autre côté, lui comme Pepe Kale. Mais l'autre on a 19 ans, tout le monde on dirait
valeur et ça artiste l'artiste ne meurt jamais. Tout le monde est par rapport à ce qu'on a bani. Donc c'est retrouvé car Babylongo toye bani. Non, l'artiste ne meurt jamais, mais la Congo artiste vraiment au kufa. On va au kufa solo parce que tant accueilli, tout la qui sait que au kete. Même moi la moko mi balé nango, to rekopa ka kendaki. Na bandi tote ko sala na cimetière ya Kinkesere Meneya, to kopana ke via kenda. Tango pe to ti ko sala na o ya Sœur Marie, to kopana ke Sœur Marie a kenda. Na ina ne kaka. To kopana ke Sœur Marie a kenda. Ya papa ouais maman. Idem. Donc na mboka na biso fait d'abord culture ya ko kanisa ba we za raté. Et puis côté artiste bango na bango bolingo en soi et ça raté. Ce que artiste a koufi ba tutu ba ko afficher bilongi na TV. Pona ko sala ba interview il y a liboso za la buzz parce que tout muta kei et za actualité la li côté moko. Donc biso tu photo yo kana poto to sala. Wana ya liboso ya mi balé tant artiste a koufi ba artiste musu bazo ko beta. So ce qui peut boye ba raté na informer bino ke ba pesa bango ba cacher yango ba betaka. Non, tant so misa koufi ba podium wana nde bataka podium ba pesa ka ba DJ peneza la ka ba futa ba musicien ba beta na matanga na bango ba artiste et puis tu bimaka na ministère de culture voilà yango moni siko ke lokola awa caché zate mutu aluka caché ndaye chaka Congo yem taluka caché te ma négligeaka yem tazala na bango par tango ba souffraka na ba hôpitaux tango makamnyo se kweyaka yeka mtazana batu et puis na tango to comme na 18e 19e anniversaire ya loi pe vraiment yeka mtazana bango azana biso monsieur za adie te ba monsieur za que c'est fini hein c'est fini parce que bolingo ezate mbongo nde liboso yanga lobaka chaque Congo vient ngai oyo musala sala kezaka pona amour ezaka pona bolingo et na lobaka même l'état na biso roza na bolingo pe lisusu a structurer artiste en danger a tchaba moyen. Et quand tu verras que tant grand prêtre Bruno Chibala a déposé budget ya mboka na kata budget on va calculer paye ya branche artiste en danger. Pas comme Sony, mundana akufio sitting libosanda wa kimbuta ba pesa libulu. Et ça normalité. Sitting na ngoro pesa te. Donc artiste en danger c'est rose structure mon vendre ça na bureau de travail que ça na budget. Ve Jérémy on a réseau va déclarer PV chara Congo za na bureau te bureau za poche na bureau za saki na et donc madame soko négliger artiste en danger encore. Te bureau ezaka na poso za nda kuté lelo mokile ko munene ro travailler na considération d'abord parce que bureau ko appelle nda kuna yo hein oza na machine na yo tu travailles connexion internet et tout mais na bandi question ezali ya mutema mabe vis-à-vis ya chaka Congo balingaka yete ba jalousa kaye po monaka asala musala mo makasi metango ekomaka ke mbongo moko fo bima po sala musala wana ba mone akolia. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi le Monique Bazate et ça manque à Bolingo Ndezate. Par rapport à ça, Jérémy, en tant que journaliste, là on est déploré même à confrère Nayo. On parle de musiciens même oh ni na India. Ah, ça piné. Piné. Il faut le laisser. T'es pas au Monique Mikolo pena moi mbutu yali quoi. Même confrère Nayo, mon ante wa benga ba grand journaliste, biso to ça s'est retrouvé, on dirait internet qui est dominé monde. Il y a pas de grands journalistes. Oh ba mi benga. Te bazala te. Journaliste il y a danger comme les Zachary, c'est fini. Seul journaliste ça la mission à Stade des Martyrs. Seul nous à la danger, on a joué ça danger. C'est mission à Stade des Martyrs. Zachary c'est mission à Stade des Martyrs, 80 000 personnes ba kota. Mission to ya to kota. Ouais, elle wana nous fan. Na logo tap bouchon parce qu'à l'époque je crois Zara na primis, il faut amener 10 bouchons. Na logo tap bouchon, pas kota. Droit d'entrée ça 10 bouchons. On se comprend. Sikoyo na bouchon na kisa se bunga. Na comme Victor na Luka bouchon. Ta fait moi la bouchon. Viens moi peut-être la bouchon na Oshwe. A te la peut-être 2 bouchons. À l'époque. Na la ta sambala mo pembe boy na stade. On se comprend. Donc, c'est le journaliste de Salama Mané, on a bon, les lots, journaliste danger, à Zate, né ou à Sekorobaïke, Missa danger à Zate, Missa les câbles sur le royer, papa Wemba, à Koufana, Moutaïba, le Kabaninga, à Zate. Moutou pas l'équipe, tout le monde, faire et Sili. Donc, c'est un peu ça, mais pas tout le monde, ça, Bango, Kitoko, mais seulement que, Bandi, on s'opère il y a presse, n'a évité peut-être, Bamsou, Basaki informé, toi, Bamsou, Bakaliera, le son à qui on a un peu ça, moins loco, mais ça fait partie information. Photos à la passionné. On est loyo. Bandeko bimba ça musala internet. Baza vraiment
bato balingaka mwa trop te soki bato te bato internet so penza mais bango mpena balukaka information là il faut vous saluer aussi malgré ça la mosusu information eza mosusu me obiko nde toaboyoka Jérémy Yoka babundi la Chaka Congo Jérémy Yoka la Chaka Congo babundi aske fie pena boye fie pena boye tobunda ndenge nini merci beaucoup Jérémy non mais sinon vraiment il faut féliciter bandeko internet bo tambola partout mpona koluka bainformation surtout côté culturel boza makasi. Merci beaucoup Jérémy. Je suis maintenant avec Vechaka Congo, artiste à danger, Vechaka Congo. Boni. Ah, gloire, merci vraiment que nous avons remis Sabino, plus internet en tout cas, vous sunga, Dominique Clément Moussaka à Londres, Amouri Mabassa. Il n'était pas internet. Premier ministre Rami Amis, après son moteur. Ah, Rami Amis. Pardon, na rappelons qu'il y a parti ma couche à la Kisasa. Ah, faut dire il y a parti ma couche à la Kisasa. Non, tu sais qui. Ah, c'est qu'on lié bien. Non, on lié. Mais tu sais qui. Le lot 19 ans il y a Kabasele, il y a Mpania, Pepe Kale, Batu Bazate, artiste Benga Kaba. Maman Fonga ya comme déjà, maman Fonga ya. Maman Fonga ya comme déjà ba veuve ba orphelin. Si de mesana bisonné ça la maka que il fallait ba veuve na ba orphelin ba artiste bazala nous ba benga ngo vraiment moi comment qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser la mémoire de papa na bango na maman na bango mais comme la situation ça c'est comme à devant bango balingaka mokolo événement ezali nde moni bango baye mais na pesa information déjà que nous avons un cas où vraiment qu'ils ont suscité que ba aider biso ko aider ko te ba zizi na mona soki vanga za très malade na hôpital mama yemo mais on ne voit pas baninga mona kala bango te vraiment que n'étant la moni ba au fur et à mesure na salinga mamingi pas moninga ça ko na bango te mais tout vraiment à sans danger il a peu calé vraiment on est content pour voir que fait c'est à internet qui a bisoté un centre bumba les bumba vraiment que merci que aussi a bisoté sur global langue vraiment merci Pepe Calé 19 ans il mon moni tombe à Pepe Calé même ce n'est pas nettoyé vraiment que on ne sent pas que c'est un grand qui était c'était à la grand mais 20 ans en tout cas 19 ans non 19 ans 20 ans biso tout on va poser la bisoté mais en tout cas on va faire beaucoup de choses parce que l'association Ambouema il continue sur la culture yo monsieur Ramba l'association mais association faut avoir bite mon objectif aujourd'hui comme mundangandanga comment on a acheté mundangandanga mais nous autres mundangandanga kufi ngana so ko mundangandanga banda ba fita infraté non c'est qui papier non kuna j'ai déjà réglé na hôpital na hôpital même na mort to futa ça là tout mais en tout cas ba distraction année à sukango maintenant to zongi ça va ba bite objet sans danger ils prendre parce que ba te bele ba ko mbouye biso ya ma artiste na ba orphelin ba veuve ba tombe ba nini en tout cas biso net ko yana na awa za invitation te il y a amour na yo exemple association va faire basali Pepe Calé asa nasi va faire Pepe Calé na ye je prends honorer mutu na je crois na Beni sur la boune va ça Pepe Calé va honorer le ba distraction qui en tout cas cette fois-ci on va vraiment travailler pour nous ça on est la baptiste surtout on est à Bougaka ba mémoire baptiste c'est vraiment aussi la ndengona tela c'était éclairant au moins ba veuve ba faire bango moko on ne sent pas vraiment que l'artiste était grand mais en tout cas tu regrettes vraiment la Sokoda bidoka ya Pepe Calé ça kunati mais tout le monde va Sokoda mais ceux qui Pepe Calé kufa mokolo mona bango na bakazaka c'est nous les chefs c'est nous les présidents mais mbalo on va attaquer tout ça ça siko yo comment na verkis nani na verkis oh non balobi bien que Aïssa Koko Aïssa Yaka Aïssa nous na salo ya Abdul Mama Abdul Yaka parce que awa ezaka wesa nzambe molimo mwana mobali moi ka savilo mwana mobali yo grand sala rai DJ Abdul il est parmi ba DJ non c'est la vérité non à part ça il est partout oh lo bataya kan ara kompa sumoko lelo nazo prépare malembe parce que
tala ko ya boda bo c'est mais oui Assane Danger ba bino Assane Danger ba Assane Danger préparer des coulisses pour benga tala président Assane Danger au cas où mukula en tout cas merci en tout cas merci DJ Abdoul c'est un DJ congolais, c'est un DJ exemplaire aujourd'hui na makambo tout les kaka na monde musical, monde théâtre, tu es parmi. Ça te fait quoi aujourd'hui voir Pépé Kalé, un grand artiste à Koufanetka Papa Wemba, Liwamoro ya Brisket, Toka Sangamala malade un mois et 2 semaines Télélo, 19 ans na mon a cotisé comme na 19 ans, après pour robota moi na mususuta, on a 17 ans moi na coxi 2 ans. Ça te fait combien au monde qu'on négligeait 19 ans il y a grand artiste le rôle à Pépé Kalé? Non, en tout cas, d'abord, merci la parole. Et puis, félicitations d'avoir toujours présente dans l'événement. Merci. Papa n'a Pépé Kalé, 19 ans, c'est mémorable. Et puis, on a passé Sangani parce que 19 ans, c'est beaucoup. Moi, personnellement, je pense qu'à l'époque, j'étais encore trop petit. Et je n'ai pas eu la chance de lui voir personnellement. Nous tous, mais sa musique aujourd'hui nous a bercé aujourd'hui. Il a tout un répertoire de musique au cause de la inoubliable la musique congolais. Mais le mal c'est que tu vois des artistes, il n'y a pas la récompense. Une visite ou bien la mémoire, une journée comme ça ne peut pas y passer inaperçu. Sur le plan culturel, notre ministre de la Culture, pour moi personnellement, je me dirige à leur demander pourquoi ils abandonnent des événements comme ça. Il doit y avoir de budget officiel pour organiser des événements. Avec vous, la presse, mettre le moyen pour organiser un événement. Par instrument, les gens viennent interpréter, de karaoké, présenter trophée Nayazoa, Babilo Kassala Sala. Il a fait beaucoup de choses. Et notre papa, il a fait beaucoup de choses. Sans une matin, Oki Music, il a un répertoire, il a innové. On parle de world music. C'est parmi les gens qui ont innové dans le world music. Il a fait de musique de 2, de 3 minutes. Et aujourd'hui, de voir 19 ans, Pépé Kalé paix à son âme, mais nous on pense qu'on doit s'élever pour défendre des cas comme ça. Parce que les lots au Bavi la Bisso, c'est passé dans la futilité. Moi je vais acheter ça, j'ai l'argent, je peux acheter une personne. Pourquoi ne pas mettre cet argent d'organiser des événements comme ça? Parce que c'est des événements qui rendent mémoire, hommage à la personne. Mais tu verras qu'il n'y aura pas ces gens-là qui vont venir. Et après, ce sont les mêmes personnes, demain je vais interpréter Pépé Kalé. Venez ici. Donner, on n'oblige pas l'argent, on ne demande pas l'argent ici, mais la présence physique, ou bien faites comme tout le monde, c'est quelque chose de louable. Tu auras encore beaucoup de vœux par rapport à sa mémoire. Mais c'est triste de voir biso ba okuté ba marambo to kota la makambo, mais les autres comme na mawana pasi wana komona ke ba pa biso baza abandonné. Même la famille, maman Pauline est là, il y a beaucoup de gens au bazali lelo pour nous rendre les fils qui visitent, c'est un problème. Maman ne demande pas l'argent, elle demande juste que Batouana, ba collègue, ils sont présents, ils ont le moment après les lots. Et si. Après le si il dit Abdoul, puis bah DJ va rébeller, bon ça peut béler, mais comment yo karamuto, mais amna soya ko informara ba ninga tu va rectara, toi ba quitter yo pe le sous na par na yo. Pourquoi le ngota présence to ba ça kamala mpona ba ina ba ninga. Non, c'est pas ça. Ils question il y a amour baté en mututé. Je pense que biso to na internet. Tout le monde a internet, on a moi Facebook nae, tout le monde a maramouté les grands internet, a ébi historique. Sur quoi DJ, faut y historique à musique. Tel artiste a koufagi telle date, a botama telle date, faut y parcours. Moi j'apprends ça chaque jour on apprend en haut. Les apprenants pour apprendre comment poser des questions, innover, faire tout comprendre. Bala mai mon amtana nengena monara. Nga travailler lobi na butu na une soirée lobi na lali 7h. Na kati pour 14h na comme déjà rendez-vous. Pourquoi? Parce que na yebi valeur à mambo dans salle. Soki mutaye te dans ndenge na ye na pe na ye na leki bango te bango pe ba leki ngate mais nga bolingo na Pépé Kalé c'est ka yo ka banze monete fona ko manata ba tunde ba ye et puis après s'il y a peut-être un petit truc à boire on va boire mais mémoire na ile to senga ke année prochaine na 20 ans na ye soki gouvernement sali événement te nous ses enfants ses petits-fils on va faire un podium ici il y a des partenaires on mettra un podium ici à sa mémoire même pour 2 heures ou 3 heures de temps. On va demander la permission. C'est pas déranger, en repos, oui, mais on peut organiser quelque chose dehors. C'est possible, quand n'est-ce pas ça? Seulement permission à 3 heures du temps. On fait de bâches, des photos, moi cocktail, hein, CD, maman. Tout ça, ce sont des idées qui peuvent permettre qu'après Marambo, mère Pabino, il y a des enfants. Et puis, souci n'angeza moko, Empire Bakuba.
Viens à biso godé le fomo, sur la message. Papi texte à la poto kutu. Ba réalité à poto dans ma bébé. Ba doit voyager à Baebi. Biso que dans la poto, ba doit à poto même ça sur la ramboala. Poto dans la réalité belé. So muta oyate, bo condamné été. Donc pour n'anga vient à biso respect na papi texte. Papa la biso dit le mona, mais non ba na vient à biso godé le fomo dans la kid. Il y a des musiciens à qui vient la Moussa Empire. So il faut na côté empire vient au tiga maram tout na côté empire. Pour empire eza légende ya musique au lelo. Basa nini? Ah mama tika. Yo ebite, yo place to batama na sali banga. Ça dit monta aussi mbazate. Merci Didier Abdou. Donc voilà la pessimbote la bande konyoso tozo lela na bazo lela. On est ensemble quoi, ça dit Pépé Kalé 20e anniversaire, on fera quelque chose. Merci beaucoup Moyo. Moyo maman. Yo tout na cimetière ya Mbekenda bongo. Kema fumbe. Biso. Tout na cimetière ya Gombea na 19 ans, ya artiste monene Pépé Kalé, Mpania oyo atika biso. Un mois dur par rapport à 19 ans na yo mona ngondenge nini. 19 ans Pépé Kalé na pesi ba vrai mboti. Yo pesa ba vrai mboti, te ponga za fantique na tala ko trop. Ba vrai mboti na pesi ba mboti. Mais ça passe Gloria Olangi, jour pour jour, le 28 avril 2098, le 28 novembre 2017, comme on a un grand artiste comme Pépé Kalé en Pagna. Comme on a un artiste et musicien, moi, mon nazati. On est lié, on est aux atos, on est à batom, le bon est à bisopé. Cimetière à Gombe est tombé en Omoroté, on a bateau, c'est cimetière à Gombe. Dans bateau, dit c'est gratuit, on doit y avoir un bateau, on a comme majorité comme vous. Comprenez-vous? Et comme ils ont sauté parce que Gombe est allé au Tunda. Pas ces années, nous les que tous a pu se baser dans la polémique, nous avons fait tout le monde à Baron. On a il y en a beaucoup, le banin bayaki. Mais jour papa Mbakufaki, batunyo so bazalaki. Mais Pépé Kalé 19 ans après, bisona biso bana, ba maracine bana ba mbaza, ba maman baza, en tout cas artiste to lingana et tous en vivant. Ba journaliste pe musto ba non bazati. Mi je suis na zama na salati. Mami olo ba glo. Je peux cette information muto. To ba ke ngana sala déjà combo 20 makambo. Na salati. Te onaleni. Oh, je suis na salati, je journaliste. Vous avez facile. Nous les avons raté. On sait, ça dépend des autres traités message naïo. Et ça dépend ce que les autres traités on est nini. Si tu vas professionnalisme et belé, on respecte pas par mais ça on va fititer. Ils étaient mon ennemi qui a raté. Parce que ça dépend aux messages nini autre temps on est nini. Mais ça m'a amené Gloria Olangi. Comment on a Pépé Kalé en Pagna, Binissa Congo, Binissa Afrique. Partout au monde entier. Mais tout le monde a battu dans la montagne. Mais bon les personnes à Gomba, et peut-être qu'il colle quand à Gomba. Tout le monde a bossé un détail là. Le 28 novembre 2017, puis alors ça 19 ans déjà Tikabiso, tout ça bien à cortel. Puis là ça va. Tout ma balo barapé boye ba bisem sur barabi, est-ce ba pesa information, ba invitation wana, est-ce ba pesa kibiso yango poto ya. C'est mutu tu ba date, to kangati. Tu veux qu'il y ait beaucoup les 24 avril. Tu veux que ça mi c'est moi aura des dates moi on a vu beaucoup là. Débat ba Shabab. Débat pas ça le 24 avril. 2011 to yebi to ko baba binise biso na mboka foto yebati boss ko nani mwana ni nango ya Kinshasa a boss a deta Pépé Kalé a boss nango te mais pas si ça ka maroke non ba ya ka tombo ya baninga ti bino petu batu ba ya ti to bo mo de baninga ba ole la bango to ole la bango mo na baba une année ba 2 ans ba za ti bi ba za ti ça passe piment en fait na Congo ils richesse mo za ba ka mita mabe et ba ba mita ba na combattre ba ba onza mbeti ba na mita makasi on moni ba saboter Pépé Kalé en Pagna donc ça sabotage pour nanga. Pour tout le monde, c'est un carburant, c'est 10 litres au combat. Elle a Gombe, tu as boulevard, na Gombe. Gombe, tu as boulevard. Bazati. Il n'y a pas de paiement. Merci beaucoup, Aïcha Koko, Kongo Mikili, CCTV, merci. Tout ça, tout le monde, tout le maman, Veve, Oyazali, moi aussi, Pépé Kalé Yapana, c'est parti. La maman, notre maman, la femme épouse de notre défunt Pépé Kalé Yapana, maman Pauline, Otozania. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman Lelo Toye, on a 19 ans, il y a papa. De Tozara na maman premier jour, il a né 2 ans, le coxi 19 ans. Et le connu no koko loba, na caméra na biso lelo, et tu na kati ya cimetière à Gombe, sika bakunda molimo, nzoto ya mobali na molimo zonga pa yankolo. Na koko loba boyo moni date ya lelo. Et révélé nga makambo ebele nga maman na bino lobi kuto na belaki na saki fièvre insomnie na okansa ngabi mikolo soki ne pe noki papa pe akoki 19 ans esalaki ngai passe mais tosala boni toza ba passager
nzela ya ke biso sokoleka yango maman. Ça te fait quoi au monde que Papa Kalo jour à Koufara, tout le monde a mis ça miné baya, ba défila, ba léla, ba fleur. Mais à 19 ans naïe, tu s'est retrouvé belonga rotal là, ou ba benga ba grand artiste ba tika koyate. Là on y koko lo ba na caméra na biso. Bon, écoute, le grand lo ba eza fête que c'est pour ça qu'il m'a trouvé une invitation. Les alliés que moto yo soko moto me touché yo oyebi que lelo yo grand artiste date boya akufaki ata na kopesa le côté na ke kaka et pas na tombo na s'incliner kopesa ba artiste forte te ba artiste eza ndenge na bango yaya soko le kambozano chocho ezaka une année 2 ans nga mama na bino na bolingo papa na bino apesa ngai lelo soko nani na zonga kasima mbele lelo yo na to bosana yaya mais na baki boye tato atinga na valeur tata bana nga ya linga kinga na linga ke na ko tika ata mokolo moko te date ne pe ko tomber lelo mardi ya on habito ya kaka to tia fleur soto ko zonga ndako to zonga na ndako ata moi maya pamba to komela Tama pamba to komela mama to mona ba misia musu ba interpréter ba voix ya Pepe Kale ba tsaka ba vocal ya Pepe Kale to nto ba benga ka mama poni ba senga e permission ke loka mobali na yo oto ba yemba ka surtout ko na la radio bibi non ba benga raté kaka moi oyo da ko kumisa sikoyo eza faire tanga sa ala baka ke faire chante Pepe Kale nde ayaka ye moko na ndako ya ko lukanga ngako na yebaka te ke bato bazoko loba ayeko lukanga ndako mama ngai ta na osa muziki na ko sepela mingi na papa na yemba apelo ko ya papa na lingisi ko na sa eloko moko me na yeko pesa yo invitation mama soko yo ye ego sala bien ye moko ye na ndako aya talinga ngape na bi bon loko ye moko ye vers ngape na ya vers yo musique si la pesa enveloppe to le kitoko na ndako Papa Kinda, Lelo, tout le monde s'est retrouvé na moi on n'a pas comme musicien. Moi on a mobile le pas Fabregas, les carapé maison merci invité à Lelo pas Fabregas, Lelo coup tu Fabregas bien ngaka descendant ya papa. Ça compte de temps au monde en cahier à temiso à poder mazo et mbokan sarani no milo belarata ke maman à botaille. Les agressions comme makasi coup tant azaka pa wera. Na senga bi wera. Ozumo anabino encadré yi. Mais na kamwe mwana alongwa yuse pa wera ayeko kotama nani baluaka musique te ya mona ke style n'est pas ya Fabregas et ça angese ngoma makasi et ça ngese ngoma makasi po na libota wana ya bango ya batata na bango tata leki ne moko pe abeta pa ya juna mombafu ali kale ye pa yemba ka lokwa papa kala mingi te lingo mona ye et ça anga fierté makasi na bana ti ata koko moko pe abala ko yemba kaka oui, il y a beaucoup de makila. Attends, il y a Mami Mboula, il y a Olivier Kabasel, il y a Mies Yadamo. Tant que moi, je suis à Royemba. Moi, je suis un mois à jour, je suis venu à Koufé la paix, je suis venu parmi maman à Koufé la mobile, à bosser à mon nez, au cours de la banque, je suis venu à 2 ans, 3 ans, 19 ans. Concernant le copé, ça va par rapport à l'espérance, après les Waya. Bon, ma maman veut venir ouais artiste na ba ouais artiste était au moins quand ça veut va je ça passe moi nanga et ça passe le besoin moi nanga na za boyer pour le yo moi na ça moi ndunda na za ko lia mais ma biso ba ko souffrir ya moment ça moi le sanga na biso ba maman veuve et ça passe quand ça la veuve même ba maman ko yeka ka mpiko kotala liboso te kotala nsima te yo tala kaka pa yo ozali po ezali mpasi kozala veuve mais baoyo batiki bango mwa bilenge na baage mike akoki kobaa na ye akobaa na ye achange na ye nini eloko mosusu mais oyo alingi nani baoyo baza baage okola biso bama epusani boye ngai akomi na 60 ans Oui, 39 ans.
Avant Yaya. Akimakinga. Ye papa Kiminga. Atika 39 ans. 39 ans, c'est quoi pour nous balaki na hote maman. 39 ans encore au bota banebele. Nyoso wana na mutu. Banga ke sopayo mo sa pepe kala lingisi mobali musu. Vraiment. Na bolingo ya sala apesanga na kilo apesanga lebo zobenga mama Pauline. Pona nazo mobali musu pona sani na bala na bana ko bota lisusu. Non. Merci maman, on est ensemble. Maman a besoin de conseils. En tout cas, merci de remercier bien le 28 novembre 2017, 19 ans, Papa Tikabiso, mais avant de Banda, je peux faire le moins à Biso. Zambé de Biso, merci parce que si les noms ne pas nous sortir, et au plus ça nous sommes en classe tous les jours. Pour gagner Sagaï, Zambé de Biso, merci pour la circonstance où nous allons Zambé au Braga. Et voilà à toutes ces circonstances où glorifier l'Éternel, de l'autre côté glorifier les sous. Et au Kaboula, et les lois pour reconnaître Oyo Salaki. Et au Kaboula, on a pour qu'on a sorti la Biso. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Awa les artistes parce que c'est artiste, t'as couffé dans ces jamais. Donc les malamons pour la Awa Susu, Emesele kometa pona bolingo ebeti mangu pona basi yokolelisanga pona nini mishu se ya mitema tosala kibondeko osakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola like bapesi yo nsima longolonga loboko na lita mishu emeseneketeko bamwisaka pizoli likamwa mishu ya motema nanga tango na bokwana na kati ya bwale okokende okotikaka mawa awa na kati ya motema oyo emesene kobeta pona bolimo ebeti mbangu pona pasi okolalisanga pona nini mbembe se ya mitema tosalaki bondeko kosakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola like bapesi yo nsima longolanga loboko na lita mishu emeseneketeko pangwisaka pinzoli merci. Attends, maman, Atika mwana ye. Voilà, on a la chance d'être honoré. Moi, on a pas d'aller. Moi, on a papa là. Toké. Kozela na lembi nasengi kosena bato yo naloka solution moyen fait ongatika motungiso yo sasa bambula mikolo misimi busani famille konzo nasambelaka na nzambe abatela bolingo na biso yo ekikamisisa loboko siste balobatanga na bible esengaka bakopesa yo tanga na Matthieu 16 kilie kilie
Chéri fongolanga motema na kota bébé baselekeli na yo motema na ngezanga makuwa papa. En tout cas, vraiment, dès l'album, il y a Pepe Kalagi Cocktail. Vraiment, tout à l'heure, honorer les lots. Il va y avoir un abisso. Vous allez honorer parmi bateau, Bazala qui a c'est Manu Kanza. Moni Papa, Bia chante. En live, Oyoka, on va honorer Papa Nabango. Bia, Tokembala, c'est ça, nous pouvons aussi maintenant. Vous voyez, Papa Nabango. Donc, on a Toktaï, on a un Masuka, album Masuka. bandeko bayembi papa esalinga ntoma na sika wana soki toyemba olebe toyemba biso nyonso ndambo ndambo toyembaka ya mobimba oyo elia biso tante voilà Calais, Mamie Rosa, Papi texte qu'à moi, je suis dit le Valentine va. En tout cas, merci. Je peux savoir le baran Germain Kanza, il est honoré à représenter tous les musiciens et mon voilà. Bia. Ouais, ngai nga na 8 ans ebele nazalaki awa te bato nyonso bayebi ke nazali na libanda ya mboka banda na ye nasali ja 9 mois na mboka na ye mpona tika fleur na ngai epa papa na ngai epuis mpo nalakisa papa na ngai bakoko na ye nazwili ye c'est-à-dire soki lelo oyo mokili ezopesa biso respect soki tomata bavio na vi na biso eza mpona tata oyo alali awa soki lelo oyo bato bazobenga biso partout tozolia bambongo eza mpona tata oyo alali awa donc c'est-à-dire na bomoi ya tata oyo asali ke koyembela mboka oyo kosala plaisir na bamémoire ya bato oyo bazalaki touché kosala plaisir na bato oyo bazalaki na badéception na bacouple na bavie na bango mosusu papa oyo azalaki consolateur ya mitema ya bato ya bacoeur brisé ngai nabengaka ye plus que bapasteur. Pourquoi plus que bapasteur? Bazalaki misato na lisanga na bango malgré succès malgré na milieu ya musique bino nyonso to biso nyonso toyebi basi bazalaka lokumu ezalaka malgré succès malgré basi malgré mbongo atikali kokabwana te na baninga na ye papa oyo alali awa azomérite kozala papa ya ekolo c'est-à-dire yango nalobaki président ngai mwana na yo soki lelo oyo nakomi na valeur oyo na miso ya bato ata ya mingi te ata ya moke oyo naza nango eza grâce na yo ndimaki nazala pembe na yo ebele ya bamusicien ebele bakoki kondima te chanteur moko azointerprete ye avanda so pembe na ye papa yo ndimaki nga na makolo na yo ntango ozwaki nga na mpile bakuba oyebaka même pas ke naza ndeko ya mwasi na yo oya koyeba ngo après mai oyambaki nga na motema boboto lelo papa nakoli nakomi mpe koya kotikela o fleur epuis elongo ya bana na nga nyonso baza na nsima na nga papa tolobi merci molimo na yo epema lisusu na boboto place oyo osaka mabunga na vie nzambe akanisela yo na bolamu yo osalaka orendre bato bazalaka bainutile na vie orendre bango bazala bato na vie soki nakopesa exemple na mokili na biso ya Congo
to négligeaka bato oyo babengaka bane bato oyo tobengaka bapigme to négligeaka bango mais tata oyo alali oyo akomisaka bato oyo banégligea bato mikuse akomisaka bango na valeur na vie donc azo mérité bahonneur grave. C'est pour ce que naza vraiment na tristesse moko énorme na motema nanga bala liboso na ya kolela pepe kale place oyo banda na uti poto yango moni na bimisi nyonso to eza na motema na ngai vraiment papa ozoyoka maloba na ngai mwana na yo nzambe oyo akelaki yo Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et de Moïse apesa biso makasi mosala oyo biso tozolanda nzambe na yo atelemela bato nyonso balingi kotemela biso na mosala na biso po biso totombola lokumu na yo eloko ya makasi nga nasengi na yo mwana na yo yango wana merci toza mpe na Maracine opesi bango Maracine merci bazali bana baorphelin des artistes biso za baorphelin baartiste association sangisaka bana baartiste congolais nyonso merci beaucoup toye otokabolaka chaque fois mawa na bato oyo batika biso baartiste oyo nyonso badisparesa parce que na mboka na biso tokomona système moko soki artiste akufi boye jour wana ebele après boye esute esalaka biso mpasi yango tosala association wana chaque fois date ya disparition moko ezali tosala en sorte que artiste adisparaître te ezali tozongisaka artiste chaque fois na mitu ya bato na baœuvre na ye epuis koaccompagner baartiste nyonso nde eza baobjectif na biso en tout cas mpona lelo toye kosenga nzambe apemisa papa na kimia parce que papa asali mingi mpona mboka oyo baartiste mboka ebosanaka baartiste ba bato batekaka mboka koleka nyonso e tokosenga yango chaque jour bazongisa ministère ya culture na kati ya mutu moko aza artiste c'est-à-dire batoka bamanda chebwa baserge kaembe aza mutu ya culture bazwi ye batie wana elongo wana nokop po to bano toasistaka na makambo ya bien ministère ya culture ekoza cop teke kozwi mutu moko bauti na ndako aye ministère ya culture fo otya mutu ya culture pour que miroir eza miroir ya mboka ezoteka pays na biso donc en tout cas susi wana biso Maracine toza nango ti tokoobtenir yango merci beaucoup na merci na bato nyonso baye lelo papa maman a toujours péché. Merci. De la souka, toute la soirée. On va plonger. Ça va plonger. Ça va plonger. La place à John, on va faire maman le bon. Maman le bité. akanisi maleki ngai otobotula te sepona kokanisa yo mulananga na ye awa na poto sekosala sheri mpona yo nakozonga ye nakomemela yo mwa souvenir tika koka moni moto nyonso tu ata mpona papa te ata mpe mpona bolingo ya mwasi na mobali ata mpona bolingo ya mwana na papa na ye kozanga moto oyo azalaki kofutela minerval kozanga moto oyo azalaki kolesa yo kozanga moto oyo abandaki kolatisa yo kozanga ye eza vraiment eloko moko ya bien te ya pasi ngai na vie na ngai kozanga Pepe Kaler naye kosentir yango susu lelo kozanga Papa Wemba on dirait tozangi papa on dirait tozangi moto moko boye biso pe ba misi akoki kokotela biso soki likambo ye
parce que baya misusu baza baya oyo bakangisa baleki voilà baya oyo bawelaka ba intérêt na bango ozomona donc kozanga papa wemba kozanga Pepe Kale vraiment eza ya pasi quoi kozanga vie na ngai meneya eza pasi mais pona Pepe Kale mokolo lelo eza mokolo na ngai ya mabe na vie falaki nazonga na nga poto avant mais soki nazongi te pona zalaka na ya kotika fleur na ngai bon na kozonga simana ya parce que vie na ngai komi vraiment awa donc yango na otiko yebise même malobaka papa pona bayaya nyonso oyo batielaka bato na nzela vraiment bakoka biso te parce que moto na moto alukaka vie na ye je ne crois pas société oyo et oyo tia la société oyo kal parce que bon peut batongi immeuble molai et ça makanga na biso ba musicien moto boswana te bo wela elo côté mais alingite yo mata pona nini ayemo pa ebi cause te voilà motema mabe wana oyo ezaka na Congo na sengite le kana pembe na ngai quoi et on a sengi papa na ngai Pepe makasi apesanga makasi ya tukulu ya bato nyonso tu nazokumba na sima na nga vraiment na réussir mais puis merci na yo tika ngai te toujours soutenir ngai na baninga oyo natangi bakombo te na bosani moto te mais na boko tanga kombo po eza émission mabanga te eza émission oyo ya mawa kwa mokolo to kanisa Pepe Kale vraiment bino basali ya nzambe bolanda exemple ya Pepe Kale bino basali ya nzambe pourquoi nazobeta tango na basali ya nzambe parce que bayembi to ba pasteur balobaka likamombi bale bomi mokili eza mbongo na mwasi mais Pepe Kale asali mosala na ye na baninga na ye empire bakubezaki ka ya Pepe Kale te ezaki ya Pepe Kale papitex du monde na biso basali na bango malgré ba succès malgré mongo malgré basi mais eloko moko mokili tikali ko kabola bango te eloko kaboli bango ezali wa donc c'est-à-dire ba pasteur bo imiter comportement ya Pepe Kale bo imiter comportement ya Pepe Kale bande konanga ba musicien to imiter comportement ya Pepe Kale okoma na mbongo na yo eza pona vie na yo okoma na succès oyebi comment osala ki pose wa succès na yo oyebi ko yemba to yebi ko beta oyebi ba répétition boni osala ki po yeba ko yemba na ko yeba ko beta vie ya baninga mosusu e déranger te vie ya yope e déranger bisote eloko eleki komi kitisa na poto tout le monde rappelle Johnny a l'idée à zokumisa musicien moko moké ah celui-là je perds de lui c'est un grand chanteur mais c'est pas dit parce que Johnny azolo ba bongo c'est que Johnny a longo na ton na ye bayaya baninga bandeko to imiter comportement ya Pepe Kale azaki nango merci bien mais merci beaucoup famille bazo bilamba bazo bituka na bandako yo logo ta foi Pepe Kale o melango l'accent sur logo ta foi Pepe Kale aïe Hanise yebisa ngai masamazali na tem na yo mwanango soki pe na kokoka koza mpongi na yebi bakoswana kampe bakobongisa mabeboye ha mon amour nini ekosi yo obakelanga mai na makolo nakokiti Pedro naibi bakoswana kampe bakobongisa mabeboye ha mon amour olinga membanga mbo yo nise nga motema singa moko dokotola pekisa susi merci Toza na bia beso mona kati ya connexion aidez OK tokota voilà tokende bia chante beso mona bana King bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass